Ma mission TV, le miroir du monde. Les artistes d'abord, il faut y baquer. Les lots d'abord, n'est-ce pas ngakuna nandimete ke peut-être akokoya na minute mukiona mona kuna kaka ande bayimbaka wana mamba zenith héritier watu bazobeta héritier oh c'est que cause à la paix héritier wa le lot peut-être si on atteint bien cause à 6 ans bien 4 ans 6 ans bien 5 ans au héritier peut-être et ça qui tant même kokutana président le roi de la forêt ça qui mais il y a des gens qui ont une place. Oh, mais il y a des gens qui ont vendu attaque Mungi. Je suis consolidé. Je suis signalé est-ce que frère est qui a dit que tu as un frère. La bonne qui n'a pas si combo. C'est bango classé boy boy. Bango m'a bengue bande comme ça bengue et ba bengue pas qui na sala qui suivi. Il y a ko banda ko expliquer na bi ah. Oh fulani, vous comprenez? Si koyo yépe faut mona que ninga zala qui azaki moi émotionné pour y bailler mémé. Merde là maman là. Ay baki parce que tant ozolo ba lelo na ba mission mususu peut-être bailler baki mémé mais soupe ba tchaki présence té. Mais ce qui a yaki ou tena mutema na en limité peu m'tatindi donc moment ils a moment ils a 2020 font tout avec baki côté ça débit il y a ce album donc ils ont ma bénédiction en plus les rois de la forêt yambi papa ça la blague papa non yambi yo après sur action et bien après c'est sous pouvoir ce qui est là par exemple héritier de ma fan et peut-être pas comme kita comme article peut-être na 30 na momo ba ko zonga ba 90 ba 85 lelo héritier ninga za wana tanga zo encourager makambo ya fali bato ba yebeli héritier il y a 2018 2019 2016 2020 c'est que ça va donc concert on a bandeko vraiment mon moso to longo ba kepi boza que na ninga ba respect to ba yaya ba landaka biso ba l'équipe bandeko wana vraiment mon mboka na biso za na mboka o to soit tant na biso to vona na mboka o to soit tant na biso to bokola ba na biso na mboka o bino besoin chance au besoin peut-être na ban na mboka combat et a vrai combat et a bande ko na biso ba artiste faut pesa bango chance tant bazo mona d'abord que bino pe besoin soutenir bango mais besoin na souci eloko moko de tout le monde la peine pour les musiciens que ça soit attends le loyo to pesa exemple mutu moko place aux awana le loyo ba président de la République en limité 100% au bêta 100 malade et là il cause à makambe cause mais na sens na peut-être na mona beti ba mais na ta sabino que bande ko na congolais amingande ko neka congolais pourquoi ba ivoirien même sur ba français ba américain ba na toujours na solidarité mo boy ya ko comment ça bendele ya mboka na bango tire na bango mona mususu mona bana souci tout le monde bande comme soupe na aza mutamboka na te metango aye kaka na un plus ba tchai pour mais pourquoi pas biso na biso parce que makambo to yoka wizaka ote combattre ba bimba ça eza ba congolais ba parler na bango za na chili za na ba bandal za na ba commune nyoso bana bande ko ba famille mais pourquoi to kosi sa makambo boutique la bango ndeko fali soka beti obetele bravo abeti en plus wana boluko binde ko moni susu na biso to na posa pe boye babanze boboy. Ma mission TV, le miroir du monde.
Ma mission TV chaîne à référence, moté na ndékonia sobota la biso partout dans le monde, na niveau Europe, Amérique, surtout na sir bo linga kabe mission na biso makasi o Martin Engi, journaliste na bino na laksabino vraiment les comptes de tous les partout, na confiance nyonso o vraiment bo pesa biso na ma mission TV. Alors lelo na mbi maître Ninza o azali coordonnateur ya intercommunal. Donc, bah concert nyonso bomonaka les rois de la forêt ou ranson organisera na ba commune différentes bomonaka déjà maître Ninza Zara pour la organisation. Alors après matanga tozaki déjà avant matanga. Après matanga il y a maman Soki, maman Sylvie Mapata ou azali femme, il y a les rois de la forêt nde tondimi lelo ma mission TV to ya ma maître Ninza. Tout bêta vraiment li solo ndenge évolution ya matanga ezalaki et puis tout monde qui ba présence ya artistes et musiciens parce qui tellement ébélé na kati ya salle misère corps lelo to solo na maître Ninza pour lelo mikolo komi trop o ya lobby o ya salibwe o ya ko ya ma président lelo to zana bino pour vous comprendre nini to solo lelo na ma mission TV. Bonjour maître Ninza. Ouais, bonjour Martin. Maître Ninza, bonne santé. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, Maître Ninza, ma mission TV, to yambio, nansir, tout ça, rabi mission belé, batu batala rabicho partout dans le monde, maloba otolobaka, yangonde etika la vraiment, na mémoire à batu, babo sana angote, et puis ba rappel la rabicho, ceux qui moins derrière mouvement et salami. Alors, tout ça qui na matanga, ya mama Sylvie Mapata, d'abord, avant to kota wana, ngana otuno nanu, boni, wenge musique maison mère, boni les rois de la forêt, avant to kota nanu, na mozindo ya makambunya so utolika. Voilà, wenge maison mère toujours en forme. Tous les gars va fête au moins makambunya zalaki donc album bazo consommer toujours partout toujours les cas parce que tout ça va système ya ba inspecteur na na bango propriétaire ba 50 bazo contrôler ville non d'abord ya Kinshasa mais à part wana na ba province ngamo pe na hôtel Matadi. La mission de service au le roi de la forêt Tindaki, y compris dans mon candidat CG, secrétaire général, Junior Katakata. Donc, qui m'a vraiment exalé. Donc, il est mon président santé tabonne. Président santé très bien. Alors l'isolo est formidable autour mona ba clip misusu pe bozo lancé et puis bozo boaka moko alors on a habité ceux qui tokoki ko zongi salisusu moi sima ndetolo baka poto meka ko clairci batunyo so bato so pona formidable témoni ndako ya batu na batu et na ba stratégie nango ils ont ba couloir na pe na ba chambre pe na ba dépôt nango. Donc ils ont vraiment dans ma dépôt au senti peut-être ba tchaka biloko tout même sur bimisi bazo boka moko au moins avait ba tout mususu pe ba sala rapé azeli ba clip tout esili peut-être ça li sorti une fois mais biso ils ont ba stratégie et mon le roi de la forêt et bazo boka one tout tri ils ont ba système parce que ils ont biloko mususu etikali ka muki ba tchango ba pine. Donc tout normal mais comme il y a un dépiné bah démarrer kaka ils ont bandé toujours parce que le monde évolue t'as un Android de côté de nazolo ba mandé musu comprendre biso donc album mais ça ndenge nango o le roi de la forêt so memilango avec un système au bois kaka M sous D M sous 3 tout peut-être ba cause 3 à la fois M sous D on a évité mais nous sommes habillés. Alors, position, il y a orchestre, et puis na balier, il y a répétition. Tout le monde, c'est comme si Mikolo bozo bougete, bozo en vacances, ou bien bozo en une Coca-Cola, les États-Unis, boye, to éviter pour bazo linga ba évolution. Il y a une musique à maison, mais position na bino et ça na ndengini. Non, position ezali c'est totalement bien. Ok, bité awa kalaté, tu as un système moko pa. Makamso comment tout le monde m'a banderole terre. Ba pipe mse ko le kate mais aka système ba chinois campagne ebiso boy bokutani peut-être acoustique mo ko betama wana na flash mais le 28 programme ezali donc wenge musique à maison mère tous en a Goma pendant les 28 peut-être les 29 ndenge makambo ezali au moins tous en a matanga
donc matanga ko esili parce que présent anilaki presque contrat voyage au azaki nango pona bokilo na ninga kufaki mama soki mozaline o azaki mama o abotaki lelo otobengaka mapata mwasi ya artiste na bino bolingaka weranson donc ingolo baki winge maison mère tozaki éprouvé na ndinga de wana moi tozala makambo intercommunal on testopaki yango totikaki yango tolingana ba fêter les kato puis ma mère okomanso na makambo mère ba makambo aliweza aka makambo nzambe le roi de la forêt va gelobi mama kufile loka akati makambo nyonso to fa vanda assister makambo tina suka loko esilinde makambo nyonso to démarrer yango donc là on a toujours yo posa moto on a déjà apte na linga communication donc on a l'informer information moto ko leko parce que ce monde erreur obenga mfula no obenga fula posa na bango bako expliquer on makambo ezokende. Alors maître Ninza kaka na masolo wana tokota vraiment na mozindo masona biso nasi batunyo sobata la biso partout dans le monde bazo CP là déjà ndenge na mbeli bango lelo maître Ninza na ma mission TV chaîne à référence. Alors maître Ninza kaka na matanga o ezalaki ya mama soki o yazali mama bokilo ya les rois de la forêt mama ya Sylvie Mapata mama pasteur. Alors tozaki na hôpital du cinquantenaire na mort évolution wana par rapport à l'organisation wana tout le monde ignore vraiment et c'est vrai qu'il n'a maboko na yo pourquoi kaka maître Ninza ba pesa organisation wana azala côté chargé bwe ezali pour mettre wele laka ou bien ezali pour ba mona ko sala musala malamu ou bien ndenge nini Martin moni ezana batu mususu azaka mécanicien sopine toboki aime so ko longola ngote aibite est-ce que vous comprenez ezana mutu mususu aibika ko kumba mais soki en panne mo fabenga mécanicien ya ça veut dire il y a des chauffeurs il y a des mécaniciens so comparons za bilo mibale mizana batu mususu babenga ba mpenda be oh yo sala nini mécanique générale peut-être akumbaka apanzaka monteur alongolaka changer makambo ben maison mère nakolo bango ndenge ni maison mère eza OK c'est autre kolo ba tout ça batu tout catégorie tout oyo lingo mona bango makambo sus RC ngapina emsunde emsungati comment makambo yo kende ko plaider peut-être na ba justice c'est pas moi les agneaux sur le binga les arangati toi ba maître Serge maître Mbo maître Junior Katakata maître Levin Giboboulou toi ba maître Carlos toi ba avocat ebele parce que on est comme branche na bango mais au Italie organisation ezaka bovandi batali combien 20 têtes ça on bon têtes ça tout ça makambo to beta bon ndenge za ndeni ça wana makambo nyonso tout amito cordon matanga bopesa ninja peut-être ninja balakisaka epi ndenge osala ngo yango nyonso ezaka bien na sali makambo tout kubanda na débiti na suka na ba prière ya ba Gilles Bumba ya ba apôtre Gilles Bumba ba prière ya ba apôtre Malombi la prière à frère Patrice la prière à maman Sylvie Masaki donc c'est pendant que nzambe yemo kwa sepelaki et makambo ne le kabie parce que maman azaki maman oyo aboti ebele donc maman wazalaki mwasi ya mutu oyo mokile baki sakameto donc maman asaki nyonso na mokile awe kusala parce que na vie to na betape misato étape à liboso ezalaka mutu abotami yami balé ezake mutu abali yami satu okito matafo mutakufa Martin makende to fandi ngana uboy le sona ki o Martin o mobulu dono kamo motezelo kwa sikate o kaki ninja kufi ezelo kwa sikate eza makambo oyo tokuta pete ozo tika bana baza ko tambola donc eza net lelo momati akufi atiki bana nae donc eza normal yango moni ke to linga nyoso to leka mboka nzambe vraiment abatelaki to bandi makambo
ya kosomba babiloko ya koluwe basali ya kokota bisika ya kokende kosala bo ya kokende bo ya kobima kotala bo ya kozwa babisi kozwa bamituka kotiyo ozomona makambo nyonso tuna kozwa baservice ya sécurité kozwa protocole kobengisa bandeko oyo ya biso mosusu balanga nzembo oyo bayembelaka nkolo ebele donc ezalaki ke bandeko na biso baartiste mosusu comédien bazalaki wana donc pour nous côté na contact pour nous côté mutu na programme les oreilles le quoi temps il organisation ntaki nga na coordonnaki donc et l'équipe bien maître Ninza kaka na jour wana ya sortie du corps na poko nango tout le monde qui peut présence ya Wenge BCBG tout le monde qui Sege Mignon tout le monde qui papa chéri na ebiti présence na bango na kati ya matanga na pembeni na mama Sylvie Mapata et ça là qui on va te présent JB d'abord faut ébaquer aza camarade le roi de la forêt vous comprenez en plus c'est à pas que camarade le na bamboka tanto tanga ba artiste miné na mboko so tanga JBTC que aza maudit voilà donc présent binadam et ça là qui bien parce que batali et puis ko consoler moi sina bango ayaki ya monani ba yambani en plus ça que nous vendre que tom soit handicapé mena moi sina bango c'est vie Masaki mère a sepela qui font à consoler président Jibatali Sabimé courage les gens dans la bisoto donc ndenge vende zalaka donc bravo na Wenge BCBG parce que bango tout balaksa que tokoza na biso na makamsu ndenge ezalaka ya mususu mais baba muninga malamu na tango passe Ninza muninga malamu na tango passe to mona ki président ya papa chéri JB Mpia na moto pamba na Sege Mignon donc Maniata donc Sege Maniata donc ya machine OK tout mona ki bango et ça là qui déjà bien présence na bango alors dernier jour wana o batika kinzoto ya mawe na cimetière tout le monde qui présence ya batebele bazaki wana alors héritier Watanabe il y a des ministres bayaki donc il y a des généraux il y a des colonels majors ba députés ba sénateurs bato nyonso tout le monde a vu hein nana ketchup donc presque bango tout moi c'est falit ayaki donc azaki akadre kitoko parce que ba konzi wana nyonso tunde bayaki omoni lelo temps to ba pesi charge moko yo organiser makambu d'abord ko keno na cadre ya muscleti eza mutu de tête mutu ndom te sala makambu. Alors maître Ninzana si batebele ba sepeli vraiment na ma mission TV pour la organisation ya matanga ndenge vraiment zalaki. Alors maître Ninza présence héritier Watanabe na kati ya matanga na salle Miséricorde depuis 2015 bakabwana les rois de la forêt tina 2020 tant ba yo monana na ebike ba série wana 2015 ba événement ya Grand Hôtel to lekisengo donc événement 2015 dans l'exact même na Molière TV. Alors présence héritier Watanabe ayambi mama Sylvie Mapata ayambi les rois de la forêt et tant que ozaki coordonnateur maître sécurité et ça la ki ondengeni non qui bien te parle maître Ninza olingo ba ki ma lobité papa to ça l'émission c'est ça sous ba débat bane ils ont posé la question sur nous qui bien te non qui bien te donc on a fait nos accords ba d'accord na mam tozolo on to baby cette mission. Alors maître Ninza présence héritier Watanabe moi na les rois de la forêt au bakabwana banda 2015 ti lelo 2020 c'est pour babi 2020 nde makambo sika tango yaki batu bayaki po balela mais comment qui esengo ambiance na présence héritier Watanabe étant que maître Ninza et ça la gueule ah bah journaliste donc bino boya qui on a pour nous créer ni pour nous lukani donc ça normal donc tu as un cadre matanga il venait mettre le belon na ndenge pina ya force moko bwepo et ça la pesengo côté mususu non ça va donc héritier artiste d'abord faut ébaquer les lots d'abord ndenge yelaki nga kuna ndimete que peut-être akokoya pour tout ça qui est mission d'abord voilà na vandi mais na moni ndeko protocole et puis sécurité ba mona nga ba déjà tout moni car moko ezawana car moko
Mercedes moko eza wana nde bamoni yango déjà pe héritier ekozala héritier ngabi so bomoni eza ye bosinalengaki ezala ndenge wana parce que awa déjà baplace eza déjà marque mais so bomoni bosinalenga na minute moki wana mona kuna kaka nde bayembaka wana makambo ya Zénith héritier bato bazobeta héritier c'est que ekozala mpe héritier ye wana na bimi na distance na moi déjà ke eza ye nde nakomi vers ye nabi bonjour topesani mbote voilà ngai besoin nombre de combien parce que na luka ndenge ya koclasse bino mbango oui bon normalement nga mode ya nomoni nga boye baki na bato bakoza peut-être ba 15 bani ndi na yebisaki pesa kaka 2 minutes na 2 minutes wana na koti baba na koti déjà ba koto tout ezaki penza blende ndesko na ke koto moko boye to réserver yango bande ko ba benga ba sénateur des sénateurs faut baya ni na rapidité na komi na bi non ici ko bolongo na ici protocole pesa nga ba papier o ngamo yemini na sala nabité artiste aza quand même artiste na biso mboka fo moni biso na ba organisation de tout ça makambo mutu ana ran na ifo ko PCP ba respect ndenge zalaka même ceux qui zaka mo rare moko boy engeza kutu makambo na itengeza ka wera ninja avant dans na palais peut-être se comporter mabe donc nazaki obligé koyamba bato tout ndomoni na yaki nasi bandeko presse bayaki mo belé nasi botika nanu to kotandeko nde nazwaki ye ake na vandisier na PC place après na créé place 5e rangée na Tesco bandeko bayaki on a propriété ba 15 bazaki na ye na PC on a vendu Koloba mitro maître Ninza au Kalaki héritier Watanabe pour kota na portité moni le loba to ba ratete sécurité ça va mutuza biceps et ça mutu muso to mapanzi maboko boy eki makasite Martin mutako saoti Martin yoko beta mutu moko mona pena subaza 150 kg no beti peut-être au muta 60 kg et bitende no betele donc makambo sécurité même ko gérer bateau eza makambo mutu et puis langage yoka sibiso neto ke na ba concert wana msubuke bo voyager quelque part ba full wana ndenge za kana yoka c'est ça pour na biceps non kokoma ko yeba tere ko solo la aizandengini bonga na soa une équipe ya 30 personnes donc la bino pe boba na quartier na zubino 50 boba ke premier ceinture les équipes na nango deuxième na ko tcha bambila mais bino boko na ko troisième mais sous na panzi bino na ndenge ya ko fongola nzela eza nango eza ka makambo yo yebango mais lelo maître Ninza na kati maloba te moni lelo tout créant polémique te faut ba source makambo tout makambo ndenge banda lelo peut-être si on attend bien cause à 6 ans, 4 ans, 6 ans, 5 ans. Au héritier peut-être, et ça qui tant même Kokutana, président le roi de la forêt, ça quitté. Mais il y a des sanganenga qui ont une place exacte. Oh, mais ça l'a na yambi bien vendu attaque ngungi. Mutu mo ko solité. Et tout le monde qui pour na ba dépôt de gemmes de fleurs. Na signalé est-ce que frère yaki abi to wana frère na bomete ke na pesi kombo kasi bango classé boy bango mon ba benga ba ndeko msuba benga ba benga pa kei na sala ki suivi ya ko banda ko expliquer na bi o fulani o comprendre sikoyo yepe fo mona ke ninga zala ki azaki mo émotionné pour ayeba ki meme merde na ye maman na ye parce que tant aux autres ba lelo na ba mission mususu o peut-être ba baki meme misu pe ba chaki présence te mais ce qui a yaki ezaki utena mutema na ye na ndimite pe mutatindi problème musu moni lelo monde to wango
mutu mo pa komona likambo ya yoko kende kunati mais yé moko penda tanga yaki ezolakisa même komoni expérience bato musu bakoma na atali mutu ba comprendre katena parce na moi alors présence héritier Watanabe na salle babande kolela mais baganga ki basepeli tango ayambi Sylvie Mapata et puis surtout que tout tango ayambi les rois de la forêt où ranson papa na ende tolobara big boss na ebité maître Ninja héritier Watanabe a salé mission a bois kilo pe ba fleur par rapport ya organisation salaki en tout cas oyamba ki kitoko na ebité tango ayamba ki où ranson et salaki ndenge ne kindeko wana bolingo wana lisusu ezongi moni lelo moko tozong sala mabe na mabe tende tozana mokilo lelo omoni tozwa ka exemple mususu ndenge mama tiki biso atiki biso non naza monument na mokilo non tant bible kutu ba question vous avez problème na ndeko no benga yebi mbale osani bo solo la ozo comprendre somme tazo ka te faut benga troisième faut waza la mutu aza inspiré quoi na Saint-Esprit donc pour nous en bref donc lelo eloko nelo kozana ngonga nango batu musu ba kolota mabanga pe ba bambi mona suka bango bakiba lokoti mama ko silika la mwana azu penda msusu li papa bambi boa mais yemo ko lokota abambe li papa ne fois la tazo bi makutu ta peso ko exemple azu li papa yo mwana yo ka te fulani bo abwaki mais ka yemo ko komuna l'hôtel papa na saina la tiam ça dit beaucoup soso là donc moment ils a 2020 faut mututu ay bakiko côté ça débit yazo bi album donc ils ont ma bénédiction en plus les rois de la forêt yambi papa ça la blague papa non yambi yo après sur option et bien après c'est sous pouvoir ce qui est là par exemple héritier de ma fan et peut-être ba komo kita a comment attiquer peut-être na 30 na momo ba ko zonga ba 90 ba 85 Namicho héritier Watanabe toloba abima lisusu na fenêtre te ndenge bandolo ba héritier abima na fenêtre Namicho siko abimi sous na porte oyambana déjà ba bénédiction de lobby Martin toujours solo là tout sur la normale dans ma cambeza voilà toujours sur la normale n'habité Nathalie Sokanabika qui lelo oyo to peut sa chance mon le roi de la forêt faut à la calcaire nae et longia mutu ezo la sape katia mutu ke bana bato bachaka ka mafuta peut-être katinae oyebité mais le roi de la forêt azana toujours na cœur neza ouvert azana posa ko pistonner azana posa ka ke batba kende batba za ka bien batba za la ka malon parce que yé na temps normal yebisanga le roi de la forêt tout que l'année bambongo bakar ba succès non donc on a souci bana on le so bana na bango tu bazoko na koto to ka moko to mel bana to mona babel héritier Bill Washington Bill Clinton oh papa même nganga moko te sanga non fier et black apa na édition vérité na bombi ngote na sa formation bazo penda formation black apa ba kota penda na centre de formation ba koli ba kendi les hommes partout bazo cartonné et ça parce que les rois de la forêt à vivre. Maître Ninja, merci vraiment. Ma mission TV to mbio to monika ndenge héritier Watanabe a félicité yo na musa kitoko o salaki eta ki au coordonnateur penda matanga wana kitoko eta ki coordonnateur o bachaki yo pona day wana. Alors merci vraiment Maître Ninja ndenge ba mission pe ba reconnaître yo na musa kitoko oyo o sali. Alors kaka wana to comme na suka héritier Watanabe lisusu a félicité, a encouragé ndenge fali poupa azali kobeta concert Bercy etant que banamboka pour lelo to komo kakaka o ennemi na o metango ya mbi les rois de la forêt to moni susu a encouragé lisusu artiste mususu et salonde ni kaka héritier Watanabe ana o batu ba critiquaka mais akomi ko sala makamaka eloko lelo za ngonga na chaque chose à son temps donc son ngonga o beti mutu peut-être atela no sikoyo nazo kananga mutu te na yoka beaucoup plus nzambi to pesa ka exemple mais ça ngana massa chaque jour surtout la muki allez
toke quelque part Damas bar bakwiti yo mo mona bina mais ngamoko nazana ba posa wana ti mais ngamoko na posa wana ti mais camarade wana mutamemanga na ba posa wana Bible écoute zo le bake mutu o mono mona aso memayo ou bien lisu be musapi be lokolo zo memona ninga mabe fokata po ne le bibon et ça la massa mususu ba ko memo pe na ba délire mususu ba ko totro mais yo moko mna so fandi ngana za mutu c'est que Fona s'est comporté très bien au moins makamna so ça la normal mutako saote conscience héritier des hommes donc so na solo baboye na solo ba ke lelo héritier ninga za wana tango azo encourager makambo ya fali bato ba yebeli héritier il y a 2018 2019 2016 2020 c'est que ça va. Vous comprenez? On a encouragé en plus bandi comme ça. On a masse à bien on combattre basé belé. Donc concert on a bandi vraiment mon soto longo ba kepi boza que na ninga ba respect to ba yaya ba landaka biso ba l'équiper bandi ko wana vraiment mon mboka na biso za na mboka oyo. To soit tant na biso tovana na mboka oyo tozwa temps na biso tobokola bana na biso na mboka oyo bino bozwa chance o boza peut-être na libanda na mboka lelo combat eza awa vrai combat eza awa bandeko na biso ba artiste faut opesa bango chance tant bazomona d'abord que bino pe bozo soutenir bango mais boza na souci eloko moko de tout le monde apenda pas ba musicien que ça soit ata lelo yo to pesa exemple ya mutu moko place aux wana lelo yo batio président de la république na limité 100% obeta 100 malam era ko za makambo ko za mais na sens na lo peut-être na mona beti ba ko mena na ta sabino que bande ko na congolais alingande ko neka congolais ti pourquoi mais au monde a boy ba ivoirien même sous ba français ba américain ba na toujours na solidarité moko boy yako komatsa bendele ya mboka na bango tir na bango omona mususu mona bana souci tout monde bande comme soupe na aza mutamboka na te metango aye kaka na un plus ba tie poids mais pourquoi pas biso na biso parce que makambo to yo kaweza ka ote combattre ba bimba ça eza ba congolais ba parler na bango eza na ba chile eza na ba bandal eza na ba commune nyonso bana bande ko ba famille mais pourquoi to ko si ça makambo boutique la bango ndeko fali soka beti o betele bravo a beti en plus wana bolu ko binde ko moni susu na biso to na posa pe boyimba banzembo boy boyimba boy bokenda ka pe boy au moins so bokena boy e ko sala bien mais tant bozo kena ngote to mona pe bino susu moi tindika chakala bakuyuka bino. Voilà na ça solo le baka que ba massa tout oboyebi ba litaire ba boxeur ba judoka ba karatéka ba discipline on surtout ba salaka ezakelo comme kila so biso to vandi groupe bato moko parce na limité mutu moko ko coloniser bato abimi pena biki ngande sikone na so contrôler tout on a lobby etikali fallait rebeta te pourquoi au moteur mo to ko mo bebisa bongo siko soki ba litaire basali clic na bango ba judoka basali clic na bango weke makambo beba en plus mundele azobeta arobeta bandelo ya benga inga msuba ben mazana bulu habité biso zo yaka pona ko saboter mais oyi bandelo msupe bakenda bamboka wana bavanda mais mundele patala kai eloni ya salaka est-ce que yaka te pona créer ba problème pour mundele so avanda les pendelo mboko et puis biso na ba quartier za avanda o te mona mozo bi makuna ye pinda kuluna makasi
entre tabiso toyebi makambo nyonso ndenge kendaka beaucoup PCP chance bon la monter mana iso kazo comprendre te lo boyo kangi na ndako na mave mando be mandat de perquisition et ba ko ba bloquer li papu et comme problème dans le sens que tu peux ça ndeko na biso chance biso zawana kaka pona ko solola biso pe toyebi mingi te so rezali kubenga pe bobi mettre kotolo baki bobo to bon saka mais to zota sabino et le ko héritier lobby peut-être uti na mutema nae et que ça va bien makasi. Alors maître, merci vraiment maître Ninza ndenge au PCB temps tout ça na yo na ma mission TV chaîne à référence na si message comme eli bandeko tout au bazar partout dans le monde batala rabiso na ba émission nyonso tout au salara. Alors félicitations na artiste musicien oh vraiment bolingo bomoko et jos à la carte na biso et ko sala bien ceux qui artistes et belé peu ba zo se comporter malam. Alors même ba leader tout il faut bomoko et ça la pour musique na biso pe et kende liboso. Alors maître Ninza moi ba mbote na batunyo so batala kayo o ba félicitako na musala au sala na wenye musique maison. Voilà na pesi mbote na batunyo surtout o balinga ngai o pe balanda ngai o balinga ngai donc ba mbote na bino mingi en plus biso souci na biso to senga ke zaka bonde la pe pour na biso nzambe abatela biso. Donc il pas biso na danger tout parce que toi dans monde mo to tambo les makambo belé donc ba prière na bino au moins lelo na cause ya mutu moko prière na yo pour sauver nation. Donc ba prière na me bosa okase nete komaka e komaka bo ba senga ki matanga ne leka na kimia matanga leki na kimia moni ke football banzambe merci na oyo bino bosenga ki bon tous en pété ko pesa bande comme sumbote na pesi mbote na bina filé parce que pe présence nae azala ki wana ya landa biso tina kitambo ay na salle donc ezaki bien na pesi e bolote mbote na pesi mie de son pe mbote na monaki Bercy pe azala ki kotoba journaliste na monaki ndeko nati lokole na mona epende ko papi mboma na mona ki mami ilela na mona ki presque kotoba ndeko na biso balanga nzembo ba yembela ka kolo na mona frère José Nzita couple Boloa na ko mona pe lisusu ndeko na biso Frank Mulaja na mona ya Patrice Ngoy Musoko na basali ya Nzambe bazala ki pe belé na ba député bo mona ki bandeko bayaki na ba ministre pe bo mona ki na ba sénateur vraiment na mbote na bino surtout to ba ko sala ini pour to ba ko sauver nation na biso. Alors merci maître Ninza, numéro de téléphone ezali pour votre téléphone ezali plus 243 donc 999 316 183 mususu pezali plus 243 donc 49 130 et puis 55 donc on a souvent béni vraiment aux Zwanga moko même na WhatsApp pour nos conseils pour nos contacts makambo susu makambo sebele tout ça là groupe moko ezali ba groupe ezebele à sécurité Ninja Protection ezali bon on a pe mususu na ba ville déjà équipe ezali à part wana tous appelés sous gorin des montagnes bazali akao makamsu ndenge ezala kaka bon peut benga biso pona ba service donc tous wana donc nazo remercier en plus ba service presque nyonso on a travaillé na bango na collaboration la police FARDC sport ba sportif ba base en plus di konzi protège et avec Nabiso Bouboul yondela staff ya maman Pasteur maman Chantal maman Claudine Kino bazaki pena poupée kikela donc bango bazaki na kin na maman Tété maman Chantal maman Tété donc bazaki na sentir sans oublier faut te bako remercier bato vraiment bazo soutenir le président Fofo honorable oyebi ke ve ye penza eza nde nzambe asala ye atobengi ye ndenge nini
Alors, honorable Fofo Konzi, Movier, donc, il y a Fofo Konzi, Bambo Théâtre, na PCO. Aux États-Unis, tant que tu bétélé, ma comme sous Ninja, Zalakal, la 30 minutes, papa, pas code vraiment, la nenga système, écouter na moto, et le cas qui est vrai, en plus, merci, maman la reine. Il y a Fofo Konzi, ensemble, ma mission TV, Tozan Simano, ensemble, un maître Ninja, honorable. Maman la reine, c'est matériel béton. Alors, merci vraiment, ma mission TV, chaîne à référence. Merci à Christian Nzaou. Donc, oui, Kalate, beaucoup de vente, moko, il y a Sika pour na billet, il y a avion, donc partout, bateau, nous va voyager partout dans le monde. Kalate, Marambo Sika, et Zoya vraiment à Kinshasa. Billet et côté Kama, na ba prix moko vraiment. Oui, ils ont un niveau assez. Kalate to banda déjà ba promotion en haut pour tout ces pays sabatunion soboza na bande konabino banimba kende ba voyager ba poto pour na place ba kosomba ba billet et avion. Alors merci vraiment na batutu botala biso Pablo Sita l'économiste. Merci na maman Anto Aluta Antoinette na niveau ya Bruxelles. Merci vraiment na maman Christine P na niveau ya Bruxelles wana ya Belgique au bazota la biso partout dans le monde. Ma mission TV chaîne à référence. Martin Engi vitesse affisée Botika Malam. Ma mission TV, le miroir du monde.